Bandeko, encore une fois, bonjour, bienvenue na Katia Gilmas. Toza ko analyser toujours avec Gilmas Bamakamazole kana musique. Casier judiciaire affaire egola eza kolobama mingi na réseaux sociaux. Casier judiciaire. Faire asala nini po casier judiciaire na ezala ya kobeba. Azala neti criminel. Asala nini po ambassade babanda kozwaye avec beaucoup plus d'attention. Nini nde asala po ba visa ezala kilo. Ndeko nanga naza koloba toujours conseil à faire batu bakosomba ba billet batu bakoya pe mais casier judiciaire à faire ba visa po azwa difficulté eza wana ndeko nanga encore une fois bozonga kaka place ya mukia wana Liège oyo penza eza situation ya gouvernement ya mboka Congo bazui makambo ya faire avec toute autorité bazui ngo na maboko. Mais ba parvenir kozwa visa ya batu ya ferete. Batu ya gouvernement ya Congo ba échoué kopesa faire ba visa. Même ya délégation ya gouvernement ba échoué ko kende nango na niveau ya poto Schengen. C'est trop grave pour na faire bande konanga, trop grave pour na faire. À part casier judiciaire na ye moko azana mukanda ya poto. Yango bozomo na casier judiciaire na ye magena poto sika groupe na ye bazalaka na problème ya koya na poto. Po casier judiciaire à faire ezami balé o ebeba. Ya ye moko oyo bakangaye na prison kokota na prison déjà bande konanga boye bake ekobebisela yo casier judiciaire na yo kokota na poto kaka na prison ya poto pardon akota ki pona nini bino monyeso boyebi makambo ya mwana oyo babombaka me leta ya poto bayebi ke alingaki abeta mwana na ye makembese mwana boyi mwana portaye plainte yango bomona kota prison pona ko blongwa na prison il fallait ki mwana akende kosengela ye kaka a libérer papa ba para batu babondeli mwana po akende konini koloba ba libérer faire wana eza casier judiciaire ya liboso ya mibale eza makambo bangulu ndeko nangai casier ya bangulu wana ti lelo bozomona même gouvernement ya Congo bazalaki na difficulté ko la faire ba visa parce que casier judiciaire neza mabe ya mususu wana pe bazwa banini ba tâche ya mabe na immigration pona makambo ya kufinga kaba des fois makambo wana eza ebele sika po Londres fera kende kozwa ba visa botala soki gouvernement ya Congo ba échoué ko pesa ye ba visa ba échoué ko sengele ba visa gouvernement ya Congo sika ye moko est-ce kaza capable ko kende ko convaincre ambassade ya nini eza la chancelier eza la nini ya batu ya Londres po ba pesa ye visa est-ce que ba kozala na capacité wana yelo kwa nande nazo memela bino information chaque jour natikala jamais koloba ke faire batu bakosomba billet bakosoma na bango billet mais nazo loba ndenge bomoni akoro arena ndenge ba musicien ba yakate kuna pe boye bake ba musicien faire bakoya te ekozala kaka ye na ye alors bande konanga ba information yango naza ko memela bino ndeko nanga Irene Mabweni nani Mami Sadiki Edwige Balonga sana Patricia Darda Novo TV officiel boza ebele en tout cas bande ko boza ko soutenir chaîne oyo avec plaisir en tout cas naza reconnaissant na nyoso boza ko sala tokota na muzindo malchance oyo eza kolanda faire gola malchance. On ne compare pas les comparer. Côté Fali Poupa, côté Kuna Azoton, c'est ba billet zote kama ya concert na ya otu ba billet ezote kama. Côté Werason koto na grand nani na Forest Arena, ba billet ezote kama makasi. Boke pa ya Erichwa Tanabe ba billet ezote kama. Mais eloko zo kamu sabatu. Fali azomema batu na poto pamba. Eriche azomema batu na poto pamba. Wera azome mabatu na poto pamba bomi tu na pourquoi ya JB ba pimele ba visa faire gola bazo pimele ba visa JB azape na casier judiciaire ya ba mwana nsukawana ya kolala kana bana mike JB azana situation moko difficile ayebi na poto bakoki kokangaye à tout moment pona makambo wana faire pe koto makambo bangulu eza ko menacer eza toujours ko lande na nzoto makambu bakazier judiciaire batu mibale oyo bandeko na ngai bo banda komitu na pourquoi héritage même batu ezo créer problème ité bazolo bela makambu ba menoirité wera zo même batu na poto bazolo bela ba menoirité fallait zo même batu na poto bazolo bela ba menoirité faire kaka soki amemi menoir ndeko na ngai faire ayebi
Na minicho ayebi ke batu ba musicien na ye ba koya na poto te. Ayebi ke ba musicien na ye ba kokene na Londres te. Ayebi yango bien. Bandeko ngana lobaka makambo na tina. Naza kopesa bino ba information ya vrai. Eloko ya mibale pe ezokanga feri. Ministère ya culture koto ndenge bafinga mama wana. Bafinga ye bagola bafinga mama wana. Mama wana pe soki lelo lobi nako payer ba makambo nanga feri fois futa makambo asalaki. Autorisation de sortie ba pesi feri te. Feri po abima il faut makambo ebele na aéroport. Et bongo so ba kangi feri na Congo abima te. Makambo asali pona IDPS nenge baza kofinga gouvernement. Ndenge bagolo baza kofinga Tshisekedi. Mais Tshisekedi mutu aza na clé côté ministre affaires étrangères. So ba bloquer feri. Akosala nini? Soki ba bloquer feri akosa sortir comment? Na minicho bino bagolo so boza mayele. Eza tango ya komikitisa. Ya kozala humble. Bosala moyen so feri azwa ba moyen ya kubima akende kobeta concert. So bosala rando après. Mais na minicho yo rando boza ko mema boza na risque ya kobebisa concert ya feri. A okende kobeta oui. Mais avec batu nini? Concert okende kozala concert ya Malili. E kozala concert ya Koro Arena ou concert ezana eloko ata moko te concert kaka ya ko forcer. Pendant que fere fali tango kobeta concert na ye bakosala comparaison ya fali kozala batu bakozala batu ebele concert sale ya munene arena ya munene ba musicien complet ambiance kozala Eritia koya na yepe akobeta na Zénith de Paris ba musicien complet ambiance kozala batu bakosepela wera okende zokene na Forest Arena ba musicien complet batu bakende kobeta batu bakosepela makambo zala bien kaka feri kaka yende ba problème ndeko nanga boluka ka ba problème libanda te encore une fois boluka ba problème libanda te faire nde problème ya makambo na ye faire nde problème tango azo finga batu tango azako dénigrer batu azako finga batu azako dénigrer batu azo yeba te ki azako bloquer porte na ye moko tango azako finga batu azako bloquer bénédiction na ye kaka lelo soki faire aza musicien maudit na Congo. Le musicien le plus malheureux na Congo, c'est parce que a bloqué ba bénédiction na ye. Ozo finga wera, ofingi Kofi, ofingi JB, ofingi lelo Tshisekedi. Papa, boza ko s'attendre na nini? Musicien moko sans avenir, sans vision, sans plan. Ce qui a fait azalaki musicien a vision, nde azana situation oyote. Casier judiciaire za ya kubeba. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas prévu l'avenir. Azalaki na vision te pona ko batela casier judiciaire na ye. Ndeko nangai toza koya na koya na détail makamboyo. Naza koya nango vraiment avec beaucoup de détails ko pesa bino pourquoi casier judiciaire ya Ferregola eza ya kubeba avec JB Mpiana. Est-ce que bosi boyoka fali na ba désordre oyo fera salaka? Bosi boyoka fali azokende ko bota na ba musicien na ba danseuse na ye lokola fera salaka. Bosi boyoka fali aketi akoti prison lokola fera azokota prison na Congo akoti prison na poto pe azokota prison. Un musicien il faut protéger carrière na ye ko protéger kombo na ye ko protéger makambo ebele mais azako koyaka na biloko wana pourquoi vision ezate entourage ya mabe. Bo condamné entourage à faire été ye moko nano aza mabe aza mal éduqué entourage na pe kozala mabe kozala pe mal éduqué na mukusi yango wana